Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check na pesi binombote bipa inyoso bozwami bozwa gros bisous et outi na cœur sensible vraiment na tondi sami na esengo ya koya liboso ya télévision pona yebi ete baye yangai tangu bakomona cœur sensible bakozala penza na esengo na kati na mitema na bango vraiment balandi ya Congo Check Check TV Ndenka kanalubaka sambino cœur sensible azali dans les néa. Nake kopesa mon boss papa Sibo Mutombo zwa gros bisous et outi na cœur sensible. Wana nake na Suisse na ville ya Zurich kopesa ma maman chérie Brigitte Savané maman na Chancel wana penza petite sœur ya boss Sibo Mutombo propre. Oya tikela ye libele kwa puisque boko kipe ko sala bantanu na bantandu baluba na baluba boye ko sala kindeko na poto tolobaka ke toza famille mais mama na biso Brigitte Savané na Suisse na ville ya Zurich ye penza azali petite sœur propre ya papa na biso Sibo Mutombo, ma chérie, maman na Chancel, ma chérie, zwa penza gros bisous et outi na cœur sensible, vraiment yokuna nde makambu. Ah, papa lobi na rapelo bakabelo nde. Bande ko bolimbisa libanga na ye penza eke mulai mingi esengela ikaka ndenge wana vraiment bobeta libakute. Wana na ke na Angleterre kopesa mbote na mama chérie mususu Jani Badioko mama zwa gros bisous et outi na cœur sensible binonde balandi ya Congo Check Check na ye liboso na bino vraiment na ye kaka basango ya Congo kosolana communauté na ngai ona lingaka mingi vraiment na kati ya Congo Check Check balandi tomonaki dernièrement petite sœur de la douceur na mabela bakoko onga na lobaka mabela bakoko ayaki penza ko filmer elenge mobali ya kitoko mais azana handicap na makolo. Vraiment mutu nyonso atelaki ba image wana esalaki penza pasi makasi ngai moko kutu kotala ba image wana vraiment na bandaki nanga malamu mais tangu akomi ke abanda ko kende ko laksa bipai oya lalaka bandeko na elongi epolaki na mai na misu esalaki penza pasi makasi. Bino moko bamonaki na kati ya Congo Check Check ndeko mwasi de la douceur akendai ko filmer elenge mobali me bandeko ba congolais tozalaka mingi na sentiment tozalaka mingi batu moko ya sentiment donc ba sentimental ndenge balobaka soki sentimentaux bozwila kaka ndenge kaka boyebeli wana bandeko tango totali ba image ya ndeko na biso ya mobali oya fandi penza musika kuna azana handicap moko makasi pauvreté moko penza ye penza aza pauvreté mais azana se ya pauvre kuteza malamu boyebi bino nyonso histoire wana bandeko pona nini nalobi ete congolais azali mutu ya sentiment tangu ndeko wana totali bililingi na ye ezana bato ebele bakomi naza m'a touché vraiment ça fait très mal
ya komona biloko ya boye. Ngai nazotinda mbonga pati Angola. Ngai na Bruxelles. Ngai na France. Ngai naza na États-Unis. Ngai na Angleterre. Ngai naza na Allemagne, na Suisse. Bandeko tozwaki ba coup de fil ebele pe batu oyo bakomaki pona ko aider ndeko na biso ya mobali. Mais eza penza mabete kobenga wana pe kokoma bokomaki ezalaki penza mabete. Mais jusqu'à maintenant esengeli tokende ko remettre biloko epai ya ndeko mobali tosombela ye éponge tobongisela ye place akolala tobongisela ye place akosokola topesa grande sœur na ye mwa mosolo abanda koteka po abanda lisusu kokumba ndeko ya mobali te kolongwa bipai bango bazali kuna na kimbanseke kingasani ya suka kuna bakendaka ti zando bandeko ezalma pasi makasi. Me bandeko nyonso bakomaki balakaki bandeko tomoni kaka libungutulu na libungutulu kaka mama chérie azali mama pasteur akutami na Angleterre ezala batu ebele bazalaka tango apesi na liboko oyo akolinga te liboko oyo eyeba mama pasteur na Angleterre ye azali na église ya Nzambe malamu. Mama Nzambe na lola amona yo seli mbongo tozwi ya mama pasteur oyo akutami na Angleterre na église ya Nzambe malamu atindi $100 alobi ete Congo cheki bazwa $20 pona transport ya kokoma epai ndeko azali $80 to remettre na ndeko mobali. Bandeko Nzambe pe apamboli lisusu asukaki kaka wana te apesi na kiti ya kovandela pona ndeko. Bandeko tangu mama apesi kiti yo pe soko linga kopesa kiti pesa misolo ata kiti ekutami pesa kaka batekaka yango ebongo misolo kozwa rezo te ke ngai na misombelaki kiti esi ndeko azwi non. Ata omission batu oba somba kiti deja bozali 10 bo pesa ba kiti eketekama soki nano sombi te to sunga ndeko. Bandeko kolapa ndai pe koloba likambu boy okokisi te na mutu ya maladi ndenge wana na ndeko o aza na handicap ya modeli ndenge wana. Bandeko keba okoya kozwa bilakeli mabe oyo kana te na vie pona biloba pona sentiment moko boye osaleli yango te na bondeli bi na kombo na Yesu na beti sete na fin du mois tozokende ko remettre ndeko mobali oyo aza na handicap botalaki na Congo check mutu nyonso akomaki bokoma bobenga epuis tangu bozoloba ke botindela mbongo wapi. Bandeko s'il vous plaît numéro ya téléphone ezalaka wana bobengi okoyeba ndenge okokotindela mbongo mukili ese développer kotinda mbongo eza na bamoyen tu wana penza eza question moko tochango a part pona moni question eza pe na tina moko te. Bandeko tolongwe penza kuna to bandi makambu oyo penza na yelaki. Bandeko balandi ya Congo check cœur sensible azobeta toujours c'était ya makambu oyo etali ba couple makambu oyo etali ba couple. Bandeko ezopesa mbilinga na kati ya mokili ba foremani ba edingwe ba mpomba ba bimi na kati ya ba couple. Bandeko esali pasi makasi bokomona sans plus tarder bililinga. Bandeko mama moko ya kafumba na mobali ya nzoto mikie ta ya Jésus bazo funtu muna ye nkuba. Bandeko na ebite pourquoi mais bandeko sans plus tarder bolanda ba image comme ça bongo tozonga lisusu sima to nyano masolo yango bolanda.
mobali keba. Ekvine sote ya komatate. Keba na bisio. Na bino keba na bisio. Keba. Obi soki ka. Leta te me bande kote na port la bino te. Bukalo. Tuba, dada puta tuba. Ka ina mona. Oki no. La bino ina mona. Elle n'a séparé bango. Vous séparez bango. Vous séparez bango. Elle n'a séparé bango. Keba. Maman là, oh filmez maintenant. C'est bon, excusez maman. Tout à l'heure. Oh quand on a mobile, Keba. Et puis nous sommes au magaté. Keba na bisio. Na bino Keba na bisio. Keba. Oh biso ki ka. Leta te me bande kote na port la bino te. Bukalo. Tuba, dada puta tuba. Ka ina mona. Oki no. La bino ina mona. Elle n'a séparé bango. Vous séparez bango. Vous séparez bango. Elle n'a séparé bango. Keba. Maman là, oh filmez maintenant. C'est bon, excusez maman. Bandeko, ceci moko na mususu amoni seni wana bandeko makambo ebongai na mokili kale zaraka papa mutazalaki chef na ndako kale zaraka papa mutandai kolata pantalon kale zaraka papa mutandai kobeta mama mais siko bandeko ba edingwe ba foremani ba komi na kati ya mokili bozomona ndeko mama wana ya bufulu bandeko nayebi te soki aliaka fufu ya masangu mingi nayebi te soki aliaka ponda musaka nayebi te soki aliaka biloko bitoto oyo bayombe bandeko akomi bukulu en tout cas ngana bino na toyebi te ndeko mama oyo abeti papa oyo atie na se bandeko avandeli ye na kamwa mudinda bandeko nzoto pe oyo eketika libanda efale ezala nzoto nini bino moko bomoni cœur sensible afundaka te alobaka likambo ezali bandeko kafukulu na mama wana japonais oyo abundaka wana boyebi ye bandeko na kombo ya Yokozuna ndenge moko penza na Yokozuna wana oyo ya biso sikoyo ya mutu mwindu ya mwasi sikoyo donc Yokozuna akangi mobali na kingo alobi likende lizonga libeba je ne suis pas là abandi ko futu mona ndeko mobali bandeko dernier ya libotu nkuba bandeko na ngai vraiment sali passe makasi même mutamudeli ya boye bandeko moi je ne crois pas que un jour ata papa oya ta ya Jésus akei kendeko mama oya kolokotaka libala ata na nzela ata na chance moko boye soit na fête soit na matanga je ne crois pas soki alokote libala bandeko ke abala lisusu akoresir te puisque azali mama oyo aza kopesa ndeko mobali nkuba sa aza na respect sa aza la na comment je peux dire bandeko ezosala pasi bomoni bitumba ndenge eleki wana bandeko likamusu koko komona bato batelemi bato ya village oyoki ata mwa soni me mama oyo alobi ke etali ete ye azali Yokozuna ya mutu mwindu holala mukile ezokende wapi siko bamama ya modele ya boye tangu yo moni ke oza makasi ozali pomba ya kobetaka mwana mobali olenga ndenge wana
vaut mieux zwa décision ya kotikala yo moko koluka lisusu libala te. Pona tangu na mutu ya mama wana ayebi ke aza na makasi. Akofanda na libala jamais et puis ako respecter mobali te po ayebi kaka na tangu mobali asali fiototo anike libotu moko ye a remplacer comme mobali. Bande ko mokile so kende na passe na libebi. Okomona mwasi musuna kata ndaku abimi pomba abandi ko beta mobali sans azala na mawa bandeko mutu azala na mutema ya mawa po okama tata libanga oyo obamba mbwa esala kapasi mutu azaka na mutema ya mawa bandeko po akama tata mbeli akata kingo ya soso ezaka mwa muke pasi meza na batu mususu bandeko afandi na mutu na kata ndaku azomone lokola ennemi na numéro 1 akosala oyo alingi na mutema na ye ndenge bomoni ndeko mwasi oyo ya yukutuna bandeko mokili ezokende bwe suka nango wapi siko bana bakochamu na mutuke papa babiotaki ye nkuba moko na mama respect za wapi respect za te et puis ata bana te na kati ya na balabala na ville place bafandi mwana mwasi nyonso ata kuti ya 20 ans akokole ndeko mobali akolobake mwasi nokuta abeteke bongo ngai bazobunda mpe na libanda bandeko. My God. Ela eza biloko moko esengeli esalama te. Faut kolanda couple. Exemple ya couple ya wadani mamu na kati ya arène. Wadani mamu kolo versas eza impossible. Mwasi na ye akende kosala biloko ya ndenge wana puisque baza couple moko baza bien éduqué bandeko na ngai. Vraiment biloko ya boye faut tosala attention et puis eloko ekamusaka ngai bandeko okomona eloko nyonso ya moke fo kaka ya na réseaux sociaux ezala bitumba ya basoso na réseaux sociaux. Mama oya yukutuna oyo lokola yazali pomba asilisi ba pomba nyonso na mokili ifala beta mobali na kata ndako ezali ya bango mibale me ye lokola azali foreman alobi ke oyo ke ya eya nazala makasi na nzoto ale bimisa mobali banda yumpula nkuba na miso ya bato. Hey! Bandeko bato mutindo bwe faut ko vérifier aza penza ekolo ni na kati ya Congo po ba ekolo pe contacter ezana ba ekolo musu na kati ya Congo bandeko bazalo kwa ba sauvage yoko teninga irigel na ndenge ni puisque na tange ekolo te ngamoka na ibe ona sa mutema babi kolo ebele na kati ya Congo bandeko ki mutema mabe mbindo bosoto bonyama ya zamba evandi kati ya bikolo wana baza ba sauvage nde yango tozomona na mokili makambo ebele etondi bandeko ezosala pasi kala ezalaka mutu azalaka chef ya famille chef ya ndako eza papa me ekomi biboto ya modela boye soki a déclassé elongi ou bien a boukier bandeko ndeko mobali wana aza pe na famille na ye est-ce que ye mama oyo ya yukutuna lokola yukutuna azali japonais mama oyo ya japonaise oyo ya yukutuna est-ce que famille ya mobali wana bakotika ye bandeko makambo mosusu ekomi lokola kindoki
makambo so eza normal te na kati ya mokili. Sikoyo mutu amodela boye koma okoki kozala na posa ozala na mobali zala yo moko. Soko oyoki kanda banda kobeta makofi ata na mire puisque yo lokola otonda makasi, lokola yo tonda kanda, lokola yo ozali mama enombe, oza mutu moko na ntango yo tomboki ebale kutu ya Congo eza na kanda te. Ntango yo osiliki bandeko mupepe ya kaina oyo ebukaka bandako na nini soki mboka nini wana oyo babengaka tsunami wana kutu tia pembeni, zala yo moko koluka kobala te, puisque ba comportement ya boye na société na communauté ça ne va pas. Kobeta mobali loboko ya ndenge wana bandeko ça même respect ça ata soni ke batu oza ko emilie mobali na yo, vraiment c'est la honte. Et ça dit passe makasi komona babiloko ya boye. Bandeko penza nalobi oyo esengelaki naloba tolobaka kaka po soki tolobi te makambo kutu ya mabe ezali ndenge tozoloba bongo soki tolobi te plus pire. Bandeko ndeko mwasi oyo ya katiere oyo kanza boyebaka katiere boyebaka katiere oyo ya kanza wana ye pena donc vrai kanzale kanzale penza ya mwasi donc kanza oyo tubula mwana mobala bato. Bandeko tozoseka me ezosala pasi toza bato oyo tozali koedike mas biloko ya boye toko permettre yango jamais. Po biloko ya boye nyonso tu ezokendeka na kobebisa société, ezokende kobebisa éducation ya bana, ezokende kobebisa. Mutu mususu pata aza na ye mwana ata aza mukolo. Aza na couple na ye bien. Éducation pe kobeba. Ke omonaki ndeko papa kuna ndenge batubula ke nkuba yo pe na tubula nkuba. Yango na babiloko ya boye faut tout ça la penser attention. Yaba ndeko ya basi ya boye, yaba katiere ba kanza, yaba yokutuna ya boye, vraiment bandeko esali penza passe makasi. Na kepe na koshite bandeko na ngai, vraiment la beti lisusu sete bandeko atana lobaki na ebandeli. To ede ndeko mobali oyo aza na handicap. Ndeko nyonso amonaki bililingi na réseaux sociaux na précisément na Congo tchek vraiment to kanga maboko te to aider alala bisika malamu lokola yona ngai tozolala bipai oya kosokola batonga yango to pesa grande sœur mbongo abanda koteka liboso ya lopango. Bandeko oya zana mato ya koyoka ayoka pe moko na mususu akopambwama. Wana na ke na Angleterre bandeko kopesa mama chérie Arbetine zo gros bisous euti na cœur sensible. Wana ba mama chérie oyo basala ke cœur sensible azala. Soki na ke na Portugal na ke kopesa mama chérie Brigitte Mafuta yonde bandeko na toni samaka na esengo kotanga bakombo oyo po baza batu o basolaka bien. Biso tolingaka kolinga kaka mutu te po mutu wana atongoli yo immeuble. Soki mutu asolaka bien na yo aza penza malamu. Bandeko na ngai soki na kei kaka na France ma maman chérie Lioni mama ndenga to solola ki wana gros bisous et outi na cœur sensible yonde makambu wana na Autriche sami munda mukulu ozo solola te ozo loba te
loba liloba moko Sami Munda Mukulu bino nde makambu na kati ya Autriche. Vraiment, sans plus tarder bandeko, cœur sensible à suki na yoana makambu susu bokomona ngo mikolezo ya cœur sensible nde makambu wana na pesi bandeko na ngai nyonso na sala na bango musala oyo ya ki chroniqueuse bambote bele précisément Irene Masianduki. Gros bisous et outi na cœur sensible na pesi ndeko na nga pe ya mwasi na kombo ya la marena atatue. Gros bisous et outi na cœur sensible boza tellement ebele yaya mwasi na Canada zombo te outi na cœur sensible nani lisusu bandeko Marie-Laure Nzambe ba ona tangi te na lingaka bino tellement makasi wana na kotanga bino na video mususu cœur sensible nde makambu vraiment na suki awa cha check Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo Tek Tek mama Yasiba Mutombo Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Kongo Tek Tek TV Yas papa Siba Mutombo Kongo Tek Tek TV Ya papa Siba Mutombo yeah.